Mais na yo mo mi mo ezati. Donc ba ko yeba ka malamu eza bana. Eza bino ni ko yeba ka malamu. Mais ngai mo mo na yeba ezati. Ndenge mo ezali mwana so ke kotanga na la classe. Ninga so tanga wana professeur so tanga nzenda so ka mwana za makasi na nini. Na mathématiques mwana za makasi na nini. Na science mwana. Ndenge so tanga mwana okoma na ngonga na âge o il fasse la option professeur ni ka odoke mwana il fasse la mathématiques. Partant dans la makasi na nini. Mais biso comment il faut yo mo sala nini. Omi podira nde ya ko sala ke docteur esengelaka za mécanicien ko koma na docteur. Wana kuna infirmier esengelaka za na infirmier ate ko koma kuna mécanicien. Nde ko mona makambo ko sala na kati ya monter. Comment dire? On a commencé à désordre wana ebandi ko banda colonisation ni ba ko tisi ba système. Ya momoni oloba malamu ke na poto soki mwana pota mi bidele ba so ba jouer ba sali ba présenter bana mwana ndeka zo sala na mbela zo mona sikoyo jouer ni mwana na osala ni azo saka na mingi ni ya ko sala ete tant mwana kokola bike kokola bo mwana zo saka na bo ifaki mefika bo isala ita wana donc est-ce mwana mi mona kito papa mba mona ki mais ndeka moto ke ito komi na classe ya likolo il faut biso moto kona des désordres. De ce moment, nous devons traiter la malam, à coïncider à poni béni, il y a malam. Mais la plupart de vous allez ma vie, parce que nous tous avons eu le canal et nous avons eu aussi, ils se donnent à papa, ils se montrent, à la docteur, soit à la quantité où le bénin au cours de nuit. Nous avons la plupart. Batumi, il va faire un mauvais choix, au lieu de va prendre la barreau. Comment dire? Mais il y a même fait pas la dino. Parce que si quelqu'un même pour malade, même si on a fait la cause, ce qui est pour y avoir mauvais ça. Mais puis surtout est-ce que mon corona, au lieu qu'il y ait mon pour ne fallait pas tout, bataille qui n'a eu ou pas qui n'est pas ça. Voilà déjà. Et dans la journée du biso dans le colaki, tu vas là pour l'examiner les moments où ils allaient. Voilà. Ils allaient même se dire la fin il faut faire ça va tout bien sur la bango, il faut faire la mot clair, il faut faire la mot kit, il faut faire la mot boyer, il faut faire la mot. Donc là il va faire la télé on ça là. Dans ce salle. Mais va tout. On va bien comme ça. Sur la qualification de l'élite, il y a l'homme qui est la qualité, il y a qui est pas au bout de tout, on va pas y voir la pique. Ni la vie tâtonner. Et ça, on va beaucoup dans la kakake, mais la biso. Si vous faites orientation à malam ou zalaka, orientation à malam ou dans la spiritualité la biso, parce que si vous avez un oudaki, et si vous avez un koko zalaki. Nde ba komo mona ta kwa ya kokotama nde ba kosunga yo pour orientation wana mais biso ko komo kokonisa ba komo wana ba doki moi ba pousa soupe na biso mais ce qui problème mo ezali nde to zali awa ba yi koko kata awa ce problème ezali de na famille nde mo azo ke na décider ba bité problème eza ko ya koko na basi ba chef de famille ba kinaka bisika songolo ba kumi ko maluba moko ko ete famille spirituelle ezali ya ko bisa te et ça, on a appelé un des combats à Biki. Et c'est ça, on va parler de ça. Si on va y avoir un Biki, ça n'a pas dit, moi, on va dire. Parce que si on va autant qu'il est qui est fait à la JC, on a, il ne va pas passer, on a dit qu'il est temps pour venir à quoi faire. La Biki ici. Solution sur la débat là-bas. Il y a un moment dit, l'introduction à Bisso. Moi, je veux que vous allez développement. Donc, il y a un rapport à la science. Mais tu le dis tout le monde là bas. N'est-ce pas dire ceux qui voient qu'il a simbi moi qui est Bible. Les actes là pour dans ce service que Égypte est à la Kaboé. Royaume Congo est à la Kaboé. Mais il y a un tête au Yawa. Parce que quand on dit un 5 siècle peut apporter du sona et l'autre côté, tu es à la décoration. Pour la toquer là, il faut que ça là, mini. Ndesi na sikoyo tokopesa to ba pisi ya solution ko mona boy molimo ndela ta tota musu soki la tita musu ndé mutakotami ta mutakota bana ayaka na maboko na ina makolo na ye ngolo ba tita ba koli abali kosala ta kosala lelo ko sima kaweza na maboko lelo ko sima kaweza makolo lelo ko sima kaweza mutu mona kanisaka ngolo ba ke tota musu ni ezali elamba o molimo lati directement il faut comprendre que tant que tu es dans la maille, ou dans la tête à maille,
pour nous faire la carte maï mundele asala ilamba to beli sous-marin il faut la taille ilamba wana ndo ko la carte maï et la bande to ko la carte maï bazwa mu pepe ya libanda oxygène ba tiengo na kati ya logo za na sima wana ti okoti na kati okoti na mu pepe no ni ya libanda kuna na kati ozopema mu pepe oza libanda et la wana sous-marin de yo la ki yako mais yo za ilamba ti de ko na tota musuni ko quand on te à mon lit, et là, on va te dire que d'autres oyo, et ça n'est pas bon. Il y a ma oyo. Donc, on l'a fait pour le monde, on a musulmane, tout le monde, on a gagné. Mais vous savez, ça, et ça, spirituel, ça, on a gagné. Mais et là-bas, et vous savez, on va dire que ma pince. Mon niveau de qualité, va y et ça m'a dit, clé 8, et ça m'a dit clé 8, vous savez, on a vous savez que les 8 problèmes. Et qu'est-ce que les 8 vous aussi, c'est un problème. Pour le boulot, on dit, c'est que, clé on a fait des amis, et ça, les boulot, n'est mon amour tout. Et ça, il sale le esprit. Il sale le esprit pour nous ça. Si on me dit, donc on a dit, moi, il y a quand même mon avis sur les athées. Mais à dévier sur le physique, la vie. Moi, je me dis à dévier sur ma qualité, la vie sur la rapport, à former biso dans le nez naïe. Mais je suis ça la tête. Botala constant. Moi, la nyonso. Ce que vous dites, moi, la cocola. Ce que vous dites, la première secondaire à l'équité. Ce que vous dites, la deuxième, pour la que vous avez le choix, il y a option naïe. Moi, je n'ai pas ma classe. Un sous-nanda pour papa, il dit que moi, je n'ai pas de classe. Moi, je n'ai pas commis à été. À partir de notre école, il y a pour ça l'école dictionnaire. Donc, il y a quelqu'un qui a commis à été. Et il y a un paquet. Tant qu'on a commis là, donc esprit naïe. Et coquet, donc il pas la carte de corps physique naïe. Donc, mon lit, mon aïe, a pas la carte de tout. Bon, c'est et fou-moi mis. Il y a mon lit, oh. Mais pourtant, on a eu une carte de voir. Et ça, même l'option, on va dire, il y en a une côté. On a une mission dans la famille. Naïe. Tu vois, on a une option. Il y a un peu de ma classe, à peu de temps pour la naïe. Si vous avez ma porte, on peut appeler ça par mot, il dit que tu as dit qu'au temps à tête, moi, on appelle mon nez, les altés, les babos, comme mon film, et puis, avant la mettre, la nez à ma famille n'a pas non, que va t'arrêter. Parce qu'il est payé. Donc, il y a un système au délai à télévision. Tata mon pays, avant qu'il n'a mis mon abisso, pour les gens qui n'ont pas si on te salit n'a mais tant qu'on a dit dans notre système, on te dit dans la et qu'il faut payer sa mission spirituelle au Yéni. Donc, homme religieux. Parce que va pas être malade, il va pas religieux, on va suivre spiritualité. Quand on accueille, avant de la religion, on va la religion, on va la tout ce qu'on peut faire, on va rater, parce que on va faire ça. On est religieux, il y a un moment où il y a un écho, va former ce spiritualité pour n'arriver pas à orienter ce physique qui a baillé. Ni la mot s'arrêter. Tout le monde dit tout son nom dit parce que la carte dit non, va pas que nous sommes basali. J'ai une peu bataille. Pour qu'on gagne la route du monde. Pour comprendre que, comme la Masanga, Kitumba, tout ça, les locaux, on a dit dans les locaux, au quotidien sur le site internet, on va filmer pornographie. Bâtir pour qu'on a mis. Tout à l'heure, on va filmer, il y a tout le monde va pas terminer, il va payer, il va Winchester. La fille me dit que la Winchester. Et si la fille me dit que la machette, la épée. Et ça va faire la tine dans la boule. La tine de la télévision de la TV. Parce que les gens ont déjà filmé pornographique, aux ayomoko et même la dictature. Il y a pas de. Si il y a un film. Mais il y a combien de dictature ça m'a dit. C'est que si tu as l'esprit là.
na yo. Est-ce que ba film na totala ya mo ko lisi dumba te? Ba film na totala ya mo ko lisi kuluna te? Ba film na totala ya mo ko lisi ko mina te? Parce que otala te ya mo ba ko na kati ya ba moko azumi na masanga azumi na nana na basi yo mo ngo ko sali ko sali la mo na mo na za victime na mo na za tala ni ba film e kwana kala ba film ya Nigeria tina ko be na ko mo be na mo na ni na ko ba te kana ya Nigeria isike na tala mo na ko mi mo fier ko mo na ngapi na za te na ni na mi pe na biso sala na biso o ti ko ta sinyo ye ba ni ko mi kama ko fi be te ko na yo so biloko na te ko tala mingi te biso makanisi ya ba Congolais parce que pas ya mundele akolakisa mwana na ye ba documentaire ndenge banya ba bazokele koluka biloko na bona bazamba so tali film ndeti ya des animés les films moko historique ndeti ba film ndeti ba Avatar et les quatre pouvoirs que ba biloko moko ekola muta makanisi na bango mais pas na biso mona ke totala novelas kumeka kaka bolingo mwasi nani na mobali yango ezala soko nyo ekoli yango na TV lobi na moko luki mwana moko boye bali koyeko na mwe pai na ye ndenge otangaki na TV tokoti na distraction makasi sikoyo batanga biso ya kokela ezoleka mpo na distraction wana okosenge tuvo okomi na ba90 okosenge tuvo okomi na 80 okomi kokanga bandeko bana na yo bandoki to bana komokango bandoki parce que yo moko ndenge osalaki eloko te okomisaki avenir na yo te okali kotia sur espoir na biloko ya bandeko nde okobimisi yo moko kendoki sikoyo nayebi te place wana mbeba eza ya yo to ya nzambe moni donc il faut tokanisa toye kosala nini parce que soki oleki liboso lobi biso muda longola na elamba na omono okomprendre te parce que ndenge tosala boye liputa ezalaka habillement européen to habillement africain pani ezalaka habillement européen to eza habillement africain eza africain siko bubu ezalaka habillement européen to eza habillement to monde africain lelo bake bubu mundele nde mudalakisa ebiso ndenge akosala liputa mundele mudalakisa ebiso ndenge akolata yango na kokanga yango lotoko leki otuni mutune elamba oza bende spirituel soko leki otuni kango sikoyo yesu sikoyo nani oza bende spirituel parce que yango te tosala nini mpona kokina mbunda tosala nini mpona kokina tosala nini mpona avenir na biso emata tosala nini mpo ete soki nasali eloko esala nini emata commerce yango esala nini emata parce que mundelo soki aye awa abandi kaka commerce moke bamoko esali nini amati lobi kuna asali société aengage biso moko mais biso mo bana mboka so bandi kaka ekokumi ate fe esala nini ekoya moto asala Samsung biso akufa kala mais Samsung esala nini ezovivre compagnie wana peti lelo famille na ye bazovivre na compagnie wana donc génération vivre mais biso mona papa azalaki na mbongo ntango kaka papa akufi makambo nyonso mpe ezali nini esili bato mosusu babelani pene bango lobaki azalaki na mbongo nini ya kisi parce que lelo eza bosokomi kaka na mbongo na Congo eza mbongo nini donc awa moto akomaka na mbongo ya malamu eza te ezala ngani na oloba na lino sozomi kuna bomoni mbuza mati eza bakisi ya fufamu donc awa ndenge eza bopronswa kaka mbongo ezosimba nini kisi soko lingo koma na mbongo fuzala na mayele kisi te mayele parce que mituka moto ezoleka awa bana na basalaka mbongo makasi bakina mpe kobengaka partout ya mituka wana bango mpe batikala nango po kobengaka mwenyi ese basala yango ekonomi to baliaka ngo kana masanga sikololi kuna so ozali mbongo il faut président tino basala te eza négligence ya biso moto il faut confiance ya bato elanga ndenge yango wana vuvambu ndenge yango wana fungimbangu ndenge yango wana balongo mutano mo bakunela mundele parce que mundele azolinga te confiance ya bayini esala nini elamuka yango akundaki na bango lelo soki mutu akokolobela bayini bakomi mutu moko mabe ezali naloba ndenge yango etumba tozala
ni bakanga batwala balobaka baminoko balobaka te bakobaka bango nde problème toza nango ya kowana Yesu ayana mokili esi Yesu apundelaka lola to apundelaka mabele mission pene ya Yesu ezalaka nini akoma wa lokola koko na David eza bien écrit na kati ya Bible akoma wa lokola koko na David David azalaka roi ya lola to azalaka roi na physique Yako sala ke héros de pesa ekanda parce que même bête un coup de ta ya pas kaka ina quoi. Et ça crée otanga o lo ngana na tsuna ba la ni otanga ba be esprit o tika ko esprit na kuno otanga yango. Batanga o kana ba mission tanga ne ba ko yo comprendre. Ba prophète nyonso ba na mutu ba kundela mabele parce que richesse ma kasi ya ba de balani mabele wana yango ko salisa le téléphone mabele wana ko salisa mabele wana esalisa bino kamere totalaka mabele wana ekosala soki mabele na bino etekali ni ekomisaka bato sikoyo pauvre yango nzambe atindaka bato mpona baya kokundela mabele yango omonaka baprofete nyonso baya bakolobaka nzambe bakoko moto atindinga atangi mpe koba bakoko yango abraham isaac jacob azokakola deja ke bino soki kozala bino na koko te kombo abraham seke koko na bino ye te so Isaac koko na bino ye te nde tozalaka boye ti tosambelaka ti tobelelaka na biso bakoko ya bato mosusu bakotikala mpe kosunga biso te me koko yayelaka yo na ndoto alakisaka yo nsukisi alakisaka yo moka kolia abikisaka koko na bino nde koko wana lisungi ya makasi epai na yo na yango longi omona ntango table kozala koexplike sikoyo relation nini mutu azalaka nango na molimo na ye mpe molimo ezalaka na relation nini na mokili yango ya molimo me na opesa bino exemple moko soki tozwi pile kaka oyo totiaka na batorche tozwi singa mibale totie na motu ya pile totie mpe na plus to mpe na moins topelisi ampule ekosala nini epeli parce que rayon de courant eye yango epeli mais soki ozwi le même pile otiengo na tozwaka ndeti tol moko ya ebende ozwi plus otutisi na tol ozwi moins oke kotiango esika na ampule plus mpe otutisi oka na tol wana ampule ekosala nini epela te epela siko ndenge Ils ont la masse dans le courant. Ils ont la masse, mais à couper la faible. À couper la faible. Ce qu'on m'a dit, c'est si Koyo, Tol Luana, il comme moi belé, à opération. Donc, il faut que moins awa, au plus awa, pour tout ça pour opérater. Parce que plus Luana, quand on tourne la vie du Luana, à 6 puissance, il y a pile. Donc, espace, il faut les gens même, dans la table, il y a 6 puissance là. Mokila moli mopeza bongo na biso bato ti tofandaka boye na butu soki tolali toloti na mokila molimo omwa poloti mpo ozotambola otie place boye obimi ozoni boye obimi me motu alekakaki wana aza na moi amonaki ozalaki nini olalaki me ntango alamusi olamuki obali kobeta ye lisolo naloti nazokende ville esike amonaki otango oke me na ndoto nde esika okendaki nini esika okendaki ville c'est que monde wana oto tambola tango yo ke na ville un musu na ndoto wana olotaki omaki mpe na kati ya mutuka osali nini okei siko mutuka oyo omataki kuna awa mpe mituka ezalaka te seke kuna mpe mituka ezalaki ezali donc création oyo tokreaka awa ewutaka nde wana na molimo wana siko soki toza sude na molimo wana nde milimo wana ekoya siko osali olakisa biso yango mpe mundele ntango ayaki aye koyokisa biso boye les éléments matériels nde akati biso sikoyo relation na mokili na biso ya nini ya molimo donc tokomi sikoyo na relation na ye ndele nde kaka okoma soki asali alati elamba tombole esali nini eye awa soki alie ya malamu ya mabe esali nini eye awa donc tellement okomi na relation na ye moyen soki la moni spirituelle na bino ezaki tomoni yango omona ke soki kaka bato bateli babite
moni dès qu'on va voir la tigala on va les allier esprit démoniaque on a pas côté ba poko ezali ba lien on a d'abord tu as souvent ça na yé mo pasteur et le gars na ngo eza yana ya papa na ye papa ne lo mina mo et lo mina eza yana ya papa na ye donc ye avant ba tolo na ba lien mais lo eza déjà lien donc tu on a ba mo na to moni ala bena forme ya papa na eza ni quand il fait un moment à parler là samana pour la forme de lo ni mususu wana ko ni alo ko ni lien. Tu vois bien ça là on va dire ça on va dire ntambe na tawana eba so ki mwana tata da ibo kuna bile kia ko dimanza fazali so kala ko ya ntambe yo ni na kele no fe to bana na biso isolo ko to makanda ku ya mabele olala ku nda ko 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 nda ko ko ke banda ko sina ndani na kukula nda ba ni yo la nene yo la bi te ni solo ko ya lo la o na ba mwana na yo ya ko ko ba ni sa biso ke ba ta ko ba o ke lo ba o ke lo fe ye mo ko pa te akoma mo na da fe la ko masolo va lui faire baga et puis il casse ça et puis combien va couper na kati ni yo le lo si ko ba ya ko to lo la makaniso wana bilenge ba jeune to lo la makaniso wana so ki to ko sala kana wakati makanisa to ko evolue te même dans la conférence de ça so ka boya na makanisa na ko na mituna muda si kwa na babo owe o nini yesu atali ko bomona na kotika na makambo na ba ko ya no nini makamwana Yesu siko makabu pena ko ifo ya okuna siko nini ka siko sa lelo nini siko to sa siko esprit mo to ko ka contact na nini moi ko tu na ngeza te ko mo di yo ke kanga biso ka spiritualité mo ba yeda biso e kanga biso et pourtant il faut que évoluer parce que l'indé ne bazana ba bisika na bango ba kina bozo ba formation et ça la ba kina ba chinois ba sape na bisika na bango ba formation pour ba sali ba kina siko biso ba yido batango on va faire sa formation baye déjà mais vous qualifiez bango batoki vous qualifiez bango boye vous qualifiez bango boye so tango ni to faire vous ça va batwana on a loni kuna to sala pe ba biloko la biso to ke la pe ba compagnie na biso to sala makambo na biso to le kaka na tala ye kuna tango ta ye kuna tango bata bomba sala ka boye balia ka boye est-ce que pour lire ba pétition yango te ko ko ye po ki no ko le na yo biso pe na fo ba pisa biso ko ya te mais ba isa biso eloko il faut bien construire le monde de na direct mais il faut quitter et occuper ce qu'on y a encore on dit la question il faut aller à la famille na direct pour son magaï mais ça nous dit comment on dit comment mais ce qu'on va passer sur récupérer que les gens va dire ah ça faut va salir mais quand vous devez les gars va dire pas ça va pas tabila oh c'est pas ça va pas tabila c'est la bâtisse sauter na 1960 tokundela ke indépendance ya Congo parce que tokundala pona ni mokonzi azokamba Congo na tango wana azalaka Belge wa Belge azokamba même temps Belgique en même temps wa Congo le yango esalaka bamutaka savubu balongo wana nyonso bakuba wana nyonso bakubi basangana lipo balengana mindele wana ntango balengani okonzi komi na maboko banani na maboko ya biso bayini siko kwa balakaza oyo bakomaki lumumba na balekwana nyonso nde esika siko bokonzi na biso babanda kobundisa yango donc même mobutu ntango ayaki baokundisa kani na bokonzi yango même musekaka ye ko bakomini kaka nani na bokonzi yango donc siko biso toza religion ni africaine wana la doctrine africaine religion ni africaine donc tomoi so mokonzi biso aza moyindo atelemi wana tokanga biso tokosoutenir ye te. C'est clair. Même les autres comme la présidente. Si nous le faisons soutenir, parce que sur la télévision présidente, la colonisation est solide. Nous avons dit pata femme. Place au final, nous avons bon pour y Kabila. Il faut que ça la voie. Bon, il faut ça. Ah, attendez, on dit que la vidéo peut être vidéo capable d'appliquer. Nous avons dit que la Kabila, nous avons dit que la Kabila, ya bayido mungu nanga lata kabino pro kolela kabiso ne mako kima kabiso donc la lobby toya pena na munga ko esengeli 15h30 wana para tozo temps ya kotelema to siba kama clé to commander le monde spirituel et ça la parce que to teka mo des jours pour se faire comprendre que batou
nini yango oyo esengi na biso na eleko oyo tozala wana ekozala malamu tokoevolue bien nde kokokomprendre esika ozali na ndenge olosaka ndoto na ndenge okolongola ko makanisi no ya esprit mabe moko boye ezalaka parce que okoti kaka na sens ya esprit mabe boye tokela ezalaki eloko mpe tosala ke toevolue te parce que bayindo bakabola biso to olobake ndeko na nga oyo akosala eloko moko ya malamu azosala eloko ya malamu ngai baoya epa na nga bayeli na ngai eloko wana osala eza ya kisi ye mpe bake koyebisa eloko wana eza ya kisi ye moya linganga eza te nga mpe moya nalinga ye eza te donc mindele akotisi divize premier renye na kati na biso na biso yango esalaki moye mpe oyo loko kosombela mama natekisaka fufu eza te parce que sosombeli ye pa osala nini akokoma na bongo mais bango moko mindele soki baye awa baza bongo yango moni tokozonga lobi mpona tolingola eloko wana mais toya na ngongelongo bani mutu tando bani okenda fufa mokomi mutu afufa mpasi lelo komamema na ye bate bato france batambolaka mutu na se makolo likolo nayebi te parce nga mpe nazala na mutu afufa te nga mutu afufa te nazala mutu ababoti nanga papa na mama na basali babotaka baza nazali mutu na bango me nakundelaka nde na lisanga ya nini ya fufa naza mutu afufa te mais biso ebolongo ya biso na kolokation wana toza barévolutionnaire toye kolamusa conscience ya bayindo ifo bayindo balamuka bayebaki maboko ya yele abokama nango eza mpona esala mutu na ye eza mpona ekanisa alongola na bicomplexe tozala nango mundele aza te tokoka kofana na mundele te mpe mundele aza likolo pas question mundele aza na motunga mpe azala nini ndela za makanisi ngapi na zala nini na makanisi eloko oyo ezongisaki biso nsima ezali spiritualité mais sikoyo ezali spiritualité biso ezali nini etelemi parce que tozali na basali ya nzambe na biso tobengaka bangunza bango epa na bango baza basango epa na biso banani bangunza soki nazala likambo na kopusa na pene na nani mpona ngunza mpona lakisa ngai nini nga na kosala nde yango nde eza na ntina yango tobengisaki bino mpona tosolola mais lobi toya na ngonga ya malamu tokende ntango conférence na biso eza yini ebandi mpona tokosukisa na ngonga tokosukisa bozwa pe temps ya kosexprime eloko ya kotuna mituna na bino malamu oleki ezalake moko to mibale botuna moko to te bozwa pe temps ya kotuna ngapi nazala ntango osala nini ya koexplike abanzi naitolengelaki mpona kosolola makambo ya lelo yango tosukisa bango na ngonga libala bayindo tokomi na eleko ya kokela kasi nini esalaka ete ata tonga ata bouton ata tige ya alimenti oyo ya pamba moyindo eza biye oyo elekelaka ye kaka boye na basi toyoki expose kitoko ya ngunza ezalaki eza trop clair bazwi ngomba ya kolimolela biso yango malamu kasi epesika mpasi mpe mawa makasi mpona koyeba ete soki tokelaka te eza mpo toza coupe na relation na bakoko na biso nde nakanisaki eloko moko boye na Kinshasa biso tokoli na Kinshasa toyebi eloko moko boye oyo moto nyonso ayebi awa échangeur ya libete na bandi échangeur wana biso banda tozalaki bana mike soki boke mbala mosusu na fiki mama zoyebisa bino omoni oyo esila te na basi toyebi yango esila te eloko oyo te ezalaka bozuka oyo nini oyo échangeur mais esila te mpona nini esila te batonga bachinois bakima na plan yango mboko esilaka te na basi ezalaka bongo to biso toyebeli yango bongo na Kinshasa sikoyo bino bokanisi RDC bazangi mbongo kosilisa échangeur wana mbongo ezali mais esilaka te mpona nini pour plan bakolo oyo bayebi conception nango basala nini kasi biso mpe bakoko bakelaka babwanga mais ngunza bapesa exemple moko ya makasi lelo Samsung ezali mais toyiba Samsung akala ndenge ezalaka ya kilo ya minene mais Samsung eza kenda kono likanisi mais ndenge nini ba Samsung ezokela mati lelo po continuité ya likanisi na nini
ezali na baoyo batikali lelo basinspiraka kaka na kolo likanisi wana. Mais lelo biso batia mundelo wana baoyo wana baza banani bandoki eza lokwa lisolo ya échangeur esila te mpo bakolo plan bakomba plan na bango mbongo esila te. Soki tolingi lelo plan échangeur wana esila ndenge basaka cuivre wana likolo oyo balongola mpo tomona cuivre wana lelo balongola yango il faut recourir na baye basala yango na bandi exposé ezalaki très clair bayindo soki lelo tosukaka na niveau akwanga wana mpo bakola likanisi tofika bango siko bango basala nini bomoi na radio cassette ezalaki na bouton moko babenga yango pause soki ozoka nzembo moko bien nena bimatibanda parcelle ekoleka na fini nini pause. Donc ntina kokende na ngai nasali makambo na nga lela kozonga nalingi nayoka mwa siko na fini nini pause pause kaka ofini yango ezongi nzembo esali nini ekontinue na esika oyo osokelaki. Donc soki tozongi na relation ya basede na biso bakosala nini bana ngo batosi biso sikoyo olie totika bango na niveau totikaki bango ya kwanga kaka pause bakwanga ntoyi esali nini nde tokomi na ngonga oyo tokopesa maloba mpe na assemblée na jeu de questions réponse baye tolandi toza na posa ya kotuna mwa mituna tokotuna mwa mituna kasi mituna na biso mingi mpenza ekadre na sujet na biso ya kotalisa ete mpona nini bayindo totikala na niveau wana sikoyo tokosala nini na badomaine mpe boye na boye na boye nde tomeka kotuna mituna po ete ngunza na biso oyo baza na biso elongo bakopesa biso liyano nde bongo na eteni wana ya mituna lokola mpe toza na bapandisango awa tokolinga mingi ekende na eteni na bango bandeko na biso bapandisango nde ndeko Tambi mopandisango ya RTVS 1 soki bokoki kozwa maloba na ntina ya kokoba na eteni wana maloba na ngambo na ndeko. Bonsoir bandeko. Eza esengo mingi vraiment na mokolo mwa lelo koyoka na ya kafu oyo toyoki awawa na bati mpe naliki ete ngai moko eti mingi navandaki awa etei ngai mpenza ya mingi par rapport ya makambo nayokaki lobi na conférence de presse mpo lobi azalaki face bapanzi sango kasi lelo nde aye epai ya bandeko banso na oyo nayokaki lobi na oyo nayoki lelo namoni demonde ya bokeseni par rapport makambo nayokaki lobi nakanisaki esukaki mpe lelo susi nayo kovivre continuité ya bamakambo wana kasi ntango nazopesaka mituna na biso vraiment mutuna ezala ya moto moko ntango otuni biyano ezala ya bato nyonso po ntango babayanola moto nyonso akobeneficie na biyano bapesi yo ntango ozotuna plus mingi ekendele na bamasolo oyo toza na yango na mokolo mwa lelo ezala biso bongo ezala te ke tobimabima omoni meme ngonza mpona ekoinsiste totuna mituna oyo ekosala ete po tomona développement epai na biso bayebaka kozala nini matuna ezalaka tozalaka na deux sortes ya mituna mituna mosusu ezalaka ya ndenge ekonko mosusu ezalaka na susi na yeba eloko etumisaka nga yango natuneli yo bango me mosusu ezala ndenge ekonko ya ndenge ekotsala ezala mpenza malamu mingi te tokende na yango na baforme wana pamba te conférence oyo esalami na ntina eteke ngonza eyebana conférence ezali na objectif moko na ntina ete mayekosolani lelo ezali bomoi na biso bomoi ya bana tokobota bomoi ya baye oyo nyonso babaye na biso robi nyozomana kaka nayaki mosuloli mokei oyo nyonso na mokili moto asalaka ezalaka kote mpona nini kaka bamasolo esalama kotala age oyo ngonza aza na yango ebele mpe ya bato baza mpe na age na ye lelo bazosalisa bakermes
lelo bazomona bato ya bapiknik kasi botala elenge mobali elenge lokola biso likanisa azwi avandisa biso bandeko na ye mpo tokotuna ndenge nini lobi na biso bozala biso malamu ntango tokobanda mituna ezala mpenza mituna te ya ndenge ezala mituna oyo ekokota mbuma ezala mituna te oyo kozala na ndenge moko te ekoka komona oyo bengaka deba moko ya l'infinité kozala mpenza malamu te nde tokomi na série de question ya biso bandeko nyonso amoni te kolandela ndenge monza bandai koloba maye mosusu asosolaki yango malamu te ndenge na yango okatelekisa loboko na yo tokokona bino tokotuna mituna na bino monza aza awa akolela bino na mituna na bino nde mati esoki na ngambo na bino bandeko nyonso amoniki aza na motuna akoki kotumbola motuna na ntina ete akokopose monza question mituna ebai na bino na bandu liboso na matondo na sepeli azalaka na lingomba to azalaka na lingomba te likambo te kasi masolo ekotinga na matoi nasangani awa na bayaya na baleki nasangani awa na bana na bakoko toyoki ndenge molobeli motindami wa kusi nayebisi biso eze lelo monga mituna te naosalisa moke boye oyo alobi ebele eza eloko mosusu alobaki ekatisi bino na matoi nzokande bokoko kusu awalakaki mbangu me ntango masolo na ye atambola ndenge aotambola matoi tofungulaka bwanya tosolana yango nangi nakanisa moke boye mpo na boye nakende molai oyo alobi eze na nzela apakiseli bino mosika azongisi bino na nsima yango epesi ngai mwa moke te nabakisi na ye naye kolongola te oyo ezalaki moke yango nalobi boye nalobi nini nalobi boye bakoko na biso bazalaki na biso tozali na RDC mais yo ozali na États-Unis okoma na RDC okoyeba ngonga yango na yango moke yangenda nabolokaka momalaba ya olimbisi papa eza kuna pesi mingi mituna kolandela mayengunza alobele kolanda conférence na bino vraiment intéressé biso tosepeli makasi nga personnellement naza papa Christophe naza mpe cohabitant ya bino awa navandi na ndako ezali nalandaka bino mpe mbala mingi na kati ya masangani ya bino nalandaka mbala mingi kasi na débat ya lelo mpe na sujet oyo boaborde naza na mwa mituna mibale to ya liboso malgré mwa mituna nakokaki kobakisa mosusu mais ndenge ngonza azwi mwata mingi parce que nalandi papa na biso abandaki présentation alobiki ezalaki échange mais namoni bosali mpe monopolisation ya parole pendant mwata molai alors mpona mokuse motuna ya liboso na bina tuna est ce que lisanga ya bovane est ce que ezali église ou bien ezali mouvement ya révolution ya mibale soki ezali église doctrine nini oyo eza fondé toloba vovant eza fondé sur doctrine nini te mission na yango ezali nini ya
kobakisa parce que soki tolobi l'église toyebi mission ya église ezali ya koprépare bato pour esali nde mission ya église nakei na eteni ya mibale oyo etali moto moindo azali kokela te mpona nini na korépondre na ndenge ya proche oyo tozali komona ya mokili tokolobaki moto moindo azali kokreye soki tolobike moto moindo azali kokreye te quelque part tozali mpe kolimite biso moko oyo bino bouti koloba awa donc oyo nzambe atie na kati ya moto apesi moto nyonso kapasité wana parce que tozali bato lokola mindele différence ezali te tozali bato toza na kapasité nyonso lolenge nzambe akeli bato nyonso donc atako totala te kaka eteni ntango so tokota eteni ya tobi congolais non mais na afrique totala afrique ezali na bamboka mosolongola mpe ke moto moindo azali kokreye eza na bainvention oyo moto moindo asali nakoki kokende mpe mpa na biso awa totala nini robot intelligent ezali invention ya moto moindo un congolais donc tokoki koloba kaka ke moto moindo azali kokreye te eza vraiment to négatif. Mais je pense que tout n'a pas d'azaki dans mon mibale. Autour du biso, celui qui va me aller église, les aller révolution. Koyoka kaka kombo ya vivamu, vivamu ngolo ba vutuka, bana, pambu, uvidila. Zana kikongo. Yalingali ngolo ba zonga, nesika, ukundila. Zonga koyoka kaka zona na esiko kungela c'est que la révolution donc zona on peut évoluer parce que nzela oyo tokendaki tokungaki yo bali tozonga esika tokungelaki po tozongela nzela na biso tozalaka na yango ka donc nous vivons dans révolution église ezali ecclésiase eza mot chrétien biso tozala na église te le biso tozala na bakiloko ndenge moko soko kiyeba bamusulman baza na baeglise te me baza na bamoske ndenge moko soko kiyeba bachinois baza na église te me baza na dojo biso tozali na biloko vamu mission na yango koréhabilite l'homme noir donc kozongisa lisusu lokumu ya moyindo oyo ekunga les missions que vous avez là. On a Bayindo bazokela nini nous avons invité pour bazokela tété Bayindo bazokela té au moins il va et pas dit ordinateur là ya muteli wana a réparer même yo mo pe na kata ndako on va oyo oziko tokenda mettre na biso azali avec rappel sous besoin moteur ya mutuka oyo améliore na nini na mutuka oyo mais difficulté ezama mingi ya mosusu pour nosala bloc omoni pour nosala eloko boye nde esika biso tozali parce que okomona soki okei okomona biloko ya mondele biloko mosusu asali yango te donc azwi kaka asali nini abambi donc azwi abambi nde bobo kokela engoloba nini olongoli produit l'état prêt et comme il état fini ni en création n'est pas pour le biso bazwaka ma bele ba lande komi bilunga moni bakelaki ni yango na ndi tuzo lobe mais oyo mingi ezo sala awa ezali ka bazo sakisa azui eloko ya salisi mais soko pesi muto même ka so kei na académie de beaux-arts pour biso ko beka oni mauvais art on a la facilité de ça la bikeko donc ça dit bloc monté mais keko mais so yiki ça la bloc monté on a original à okokaté na fali ka keko omoni ndesi ka biso ko lobe soki moyinda linga kinda bokomona ka keko parce que même micro oyo
moyindo il faut sala abana na ko sala nanu parce que avant na moyindo akela il faut ibana moni matoi l'exandre tinga na zolo ba bino ko sali zolo siko na kati yao singa nini we kangani ante ngai na yo ona yo exact yo zo moni le côté yo benga ko vie mais elle spirituelle la vérité parce que tu es tambola ozoyoka nini pene na yo mupepe oyoka mupepe tant que ma mamba oyoka nini mupepe olenga yo soki ozopasola nde mupepe soki ozopasola nde mupepe katikati awa eza mpe lite na mupepe na mupepe yango moni mundele asali telefone oza mosika abengi yo babengi baonde ezali baesprit oyo eza na kati ya nini ya vide oyo siko soki olikokela efi bakotisi oyeba soki nini baesprit eza na vide oyo mpona yo kosala nini osala siko support oyo kosalaki baesprit wana eserekipe na kati ya support wana ntango ofini ekote na vide oyo omoni tro maîtrise wana moyindo aza nango anaoke mituna na ngai ezali bali mituna na ngai liboso na papa ezali boye papa alobi ke tozokoinvente te oui tokoloba oui comme tokoloba non mais na kati ya invention na ye alobi ke po toinvente il faut tozongela nzambe ya bakoko na biso avant toinvente question na ngai ezali boye tokozala nini po tozongela nzambe ya bakoko pourquoi natuni question na kati papa parce que biso oyo toza censé ya kobema homme africain oyo tobenga l'homme noir mpona koyeba nzambe na ye tozokende na ordre dispersé cela veut dire quoi chaque bato oyo baza na église de noir baza na mateya na bango oyo eza différent na l'église wana eza première question na ngai deuxième question na ngai ezali boye nazopose papa na lobi boye bakoko na biso bazali koinvente na exemple ya bwato peut-être babanaka na nzete bazotraverse nango bamai mais na makolo kozala mai nganda kosali na beni lokola asali na koi na mai nganda kosali nini akolia ye balabino to évolue batimoli nzete komi libulu bakomi kofanda na kati jeko nazokende ndakisa nazokende mange nazalaka kuna te basali yango akomi kokatisa ekomi technologie na bango question nanga nazopose papa ya moyo alobi to invente biso africain oui c'est bien bon mais question nanga ya moyo invention tokosala ekozala invention moko ancestrale ou na technologie moko ancestrale ou bien la technologie moko moderne parce que nyonso tozosalela tolobasi déjà esesalama soki osi bwato yango lelo koma bateau soki osi kopo ya libaya yango ekoma kopo ya libende ou ya porcelaine siko invention tokosala est-ce tokosala na ndenge ya ancestral ou na ndenge ya modernisation voilà des questions c'est pas question mingi na vite peut-être nous sommes posés tozali kolobela sambalobi kwa bayindo tozotambola na orgue dispersive elobaki na bato bazali na message na bango mpona nini te tosangani tosala force eloko tosala eza nango likanisi ya malamu oyo olobi me yango nayanola nakokenda na ndaki na nsima na yanoli na motuna soki osombi isi okende nango epai ya tayer mpona tobola elamba siko yo moko ozala place tayer azotonga omona akokata isi akatikati yango yo moko ezopesa okanda oloba ozobengisela kati isi te me ngonga moko omona bali kosala nini abali kokangisa yango ekomi elamba oyo ozolaka eza kaka mpona kolakisa bino bayindo oyo bakungi baza mokili mobimba nde bakungi bakoki kotelemisa motu moko te na kwa moko mpona te ya baye mosusu baza na ngambo mosusu bakotelemisa bisika mwa ebele me lokola tozotambola tozokende okokokemake ndenge tozokende tokana kosangana mpo tosala force sikoyo oyo tokotelemisa religion africaine ya mibale ekoyaka
Ah, Élévation. okosala ekosala ya sika okositaza lisusu mpo teknologie ya bakoko to bongo ekozala na eleko oyo na teknologie oyo papa eza nango malamu ya koyanula yo mais soki nayoki nayanula malamu mpe kokomprendre okoya koremarke meme telefone oyo yango esala boye ezalaka ya monene baye oyo basala deja étude ya ordinateur so batuli bakoyebisi bango ke ordinateur ya liboso ya kala oyo babengaka enyat ezalaka forme nini ezalaki forme ya ndako bakondensateur na forme ya ndako mais lelo ordinateur ya lelo to bongo parce ordinateur yango mpe telefone ezaka ordinateur mais basala siko bakondensateur ya mike oyo ekota awa na nini libikolo bana réalité soki tolobi tokende bato ya liboso ndenge nzambe bakelaki bakozala mikele tuzoza te fali bazala monene parce que moto abimisaka kaka oyo nzambe azala nini oyo asala bon histoire neti ya bato dinosaure tomeka koresone nyama wana azalaka to azalaka te bon wana tokosolola ngo lobi explike meme motema na biso bato ezalaka talawa mais ezokonda te koyi moke expliquer yango mpe création ekomaka eloko nyonso moto okokreasa elobi mabe mais tanke afandi sika azobongisa ezozonga normal ndenge moko na bilongi ya bakoko na biso ya kala so tali bilongi yango ndenge ezalaka ezalaka nini bavilain mais tala bajeune fille ya lelo so tali bilongi ezali eza kitoko donc tanke tozopusana tata mokeli mpe azobongisa baerreur biso mpe batanke tookela erreur mpe ezala nini ezobonga bakoko bwatu yango nyonso ezali pakebo bwatu wana yango ezali pakebo okoki jamais koboya bwatu po ezali koko ya nini ya pakebo komona te ndenge lelo emoni yango ekomi kitoko na lolenge wana nde olobi ke eske biso mpe tokosala tolingeta tokoka kosala bongo parce que soki otala mingi badocumentaire okoremarke boye na Congo Brazza eza na ndeko moko kuna asali courant na manioko na nzeta manioko abimisi courant na nzeta linyoko donc apesi mpe na oyela bino lobi documentaire wana alobi ke c'est normal ntina fin fond ya mboka apartir manioko tosala courant oyo kopelisa bavillage wana eza ya kolekisa yake tokokenda kolenga mondele parce mondele asala courant na mai mais biso ndeko wana découvrir courant na kati ya nzete ya nini ya manioko siko courant ndenge koloba ndenge ezopelisa poule eza courant ya malamu te courant nyonso ezala malamu soki amwinde eza nini yango mpe ntango ekopelisa ezalaka nini donc koloba ndenge eza moderne te mpona peli te donc création ezalaka eloko ezalaki te ezali nde ekomi nini création donc ntango tokokela tokobalana kaka tokoleka kutu bino bomona su telefone eza riche biso tokosapakesimoki mamalaka moyindo kaka koliyeba kosala bikunduka oyo ekokamwisa nani okolelaka wana ezali soki ngoka nango ekoki ndenge tokoti na processus parce que na ezalaki soki oye na vuvamba otela yesu oya yesu mais lelo yeba wene biso nini tokoti na endekwa nini ya kokela seke tokoti na période oyo baesprit scientifique baesprit ya kokela ya bayindo eye sikoyo mpona kolakisa bayindo ndenge ya kosala nini ya kokela sikoyo zela okola soki tokola tozala baconférence parti par là okoma na eleko bomona meme na kati na biso lisanga ya vuvamba création oyo ekobima matono la karachi question nanga eza boye naza invité babengisi na kobengisa ba liboso nasepeli na akei question nanga eza boye ntango nayaki bayebiseli nga boye olingi ozala supporter oyo bapesaka mbongo po joueur abeta ou ozala joueur po azobeta na terrain nga naponaki nazala joueur oyo naza na terrain c'est pour cela bayesaki no Jean yaka nde na ye sikoyo nakosala ndenge nini mpo nazala joueur oyo nakobeta na terrain question na mesa ya mwana merci bakokomaki joueur obandaki kosala kobeta bale na ndako na yo ndenge ozobeta bale na ndako nde likanisi yo koyake
te nakoki kosuka awa te naluka équipe moko ya compétition mpona ke kosala nini nakende kobeta lokola ye alobi alingi te azala supporter nalingi azala nini elinga banani akobeta bale mais sikoyo ye mpona bakonfirme aza nani aza jandaire mpona kondimbola ezambu aza na posa ye bakota na etumba mabunda nini etumba oyo alobiko ya bayindo alingi te azala na ye libanda mpona komisaka bato baosala nini bazakunda yango nalobi boye ndenge kaka ofandi wana tata mokeli po akeli kolo na se apona yo deja ozala mobondi ya lobiko bayini nde tanto ntango yo okoti awa ngongano ekoki mpona otelema sikoyo na kobundela banini bayini ngongano ekoki sikoyo mpona obanda eza na bosembe soki okei koyekola ndenge kokumba na banzi bakolaki kaka bakolaki so bakumbaka boye bazongisaka boye basalaka boye bazongisaka boye soki oyebi yango ndenge okozwa maîtrise na yo kosala nini ya kokumba donc kolakisana ezaka mpa balamusa confiance na yo likambo oyo ozalaka nango kala balamusi yango kozongela yaka kota sikoyo banda kotanga maye oyo kotanga lobi sikoyo tokoexplike yango ntango kotanga eza kaka baolakisa mokili ndenge ezali okomona makambo baolakisa oyo yo moko omonaka na yo motaka koka te omoni nakopesa exemple moko ntango tolalaka eza na bamai moko esalamela biso na ndoto olali me biso tobenga yango epo bapasite babenga ngo na ndenge mabe eza koexplika yango olali osituka okangami wayola yo mosanti okangami sikomi okangami olingi olamuka mozokomprene te ozokoka te obeki kokunda yo moko meme ozolamuka te eti yango olamuki te okimi mbango epai ya bapaster bayebisioni esprit de mort omoni bayebisa ezaka esprit de mort te ntango tolalaka esprit na biso ebimaka eke kotambola na monde spirituel siko atikaka cordon ya soudire eza neti moi mutolo ntango tobotamaka mutolo na biso ekangama na nzoto ya ndengwa nde bakataka nini mutolo eza kaka ndenge moni tomonaka mpe nzete ya manga singa oyo ekangama moi manga nde boti singa oyo ekangama nani ye mo nzete nde mutolo yango wana ye mpe nzete wana azalaki manga ye bakangamaki na nani wana kuna bakangamaki na nani na mutolo wana bakala ndenge wana siko ntango yo mpoza na physique awa oke kolota mutolo na yo esprit na yo na ame no ebalanaki siko esika okei okutani na danger moni okutani na danger moko kuna siko ame no abandi kobenga to esprit ezalaki ezonga sino te kotikala kuna nde yo sikoyo esprit siko ame abandi kolamusa siko corps esasai corps asala kaka mouvement so asali mouvement yo esiko kosala nini okozonga mbango okoti yango ezalaka te efe wana eza esprit très spirituel mais eza kinoki te ezali omoni mundele abebisi morali ya bayindo na forme moko bandeko na nga mokolo conscience ya bayindo ekolamuka moyindo akokoma mundele azwi akomi kolia ye wana kokanga makambo na lolenge mokolo ka conscience ya bayindo ekolamuka moyindo akozaka mundele akati ya bato kolia ye na forme oyo babebisela capacité intellectuelle ya moyindo donc moyindo eloko moko eza explicable même na mutu mais ya okomisa ngo spirituel aza na explication nango te donc il faut kaka molimo santu nde ya kosala nini eya koexplike ye eza pire meko donc nayebi te mundele soki ake na mwana wana ya maladi il faut balandela bayeba maladi oyo bamonango te bascientiste na bango bakoti babiologiste na bango bakoti ezala mwana yango akufaki bakokunde ndoki te il faut basaka examen eloko nini ekomi nani mais biso na kongo asoki moto abeli bakendeka epai ya sango alobi ndoki eza tata mwasi mama leki esili kaka ndeka balobi ndoki eza bango esili kaka bato bazobela mabumu bake na hôpital oyo docteur alobaki te maladi oyo tomona bato mingi bazoya mikolo oyo bazobela bamili oyo
vous avez un maï origine des choses qui sont pas problème. Donc on donne des études, il y a un maï, le laboratoire où il y a la ministère de la santé a quitté la régie des eaux, à ça les études, il y a un maï, on a européen ça va tout. Sur un moment maï, il a péto, à tali batio, on a ce que Zalina, il a bouillé. On a pas au salaté, c'est qu'à Monica a dit qu'on va lui faire un esprit démoniaque. Bon, il est au samedi là. Dans le niveau. Dans le niveau, il va baigner docteur. Vous l'avez dit? Il va baigner docteur. Il ne veut pas accepter des arbres de l'autre côté. Il ne sera pas la mon pour lui, mon ami. La monie au babé. La monie au salato. Et il faut tout ça là. Il faut développer science de la vision. Le développement de la vision a d'aller vrai jouer beaucoup. Déjà, beaucoup de temps, quelque part, à Elisa m'a mis ma camboana. Mon dit, de l'autre côté, beaucoup de temps, d'un part à part. Donc, on a un petit peu. Esprit aux gens d'amour, il y a un peu de goût dans l'amour. Il y a un peu de l'amour. Là, si tu fais un ouvert, tout dans la déco, à ta lobby, c'est pas lobby. Au bas de la botame. Ce qu'on va dire, on va botame. Yo mo va au monde, na makamusu ekula mukakati na bomo ina yo, moyo ndima yango, ezate. Parce que tout bota makana bidekona, la biso. Matondo. Toki makamunza bameki moko kotalisa biso mais ya kokamwa eza ke ndeti bolobeli makambo ya création wana kokela lokotala na Congo awa toza na batitre académique presque nyonso tobandi na bamaternelle tokei na primaire tozwi badiplôme na primaire na humanité mpe tozwi diplôme d'état tokei na bauniversité totisi toza na balicencié badocteur tokei ntina bamaster mais ti sikoyo tokelaka te mais toyebi te ngunzo otemi liboso na biso so oza niveau académique ya titre académique ya ndenge nini oyo te mosusu omopesa biso forme ya kokela mpona toza déjà na batitre nyonso awa mais kokela eza kaka te toyebi te oyo yo eza ya lolenge kani yango motuna na ngai oyo nazalaki na mwa kotuna yango wana ya mutu moda atuna titre académique ya nzambe mpona asala nzete atangaka wapi soki titre ya nzambe bozoluka te botitre bambunda bolukela wapi parce que moto oyo asalaka nzete ndenge moto atindi banani bambunda moto asala mabele ndenge moto atindi bambunda siko titre ni bopesa ndeti bato ande wana bon titre ni bokopesa fumukimbango titre ni bokopesa ya kimpa vita biso na etelobo ya bapaya na bunda nazwa ata diplôme nazwa yango te tina oyo ngai na baboti tokabwanela yango wana moni na bunda soki tokutani soki mpe bato totanga na bango awa bazali bakoki koloba ke manoko azalaka mayele etanga akomi na esika ozwa d'etat abeta mpena donc mokolo nani oyo azozwa d'etat ifa kobima na ye missionnaire donc atali nani importance ya missionnaire na importance ya nini ya d'etat atiki ne d'etat akende kobima nini missionnaire aye na ndako babengani ntango babengani anyokami 3 ans to 4 ans ya konyokama na kati ya konyokama na bite sikoyo nakende kosepelisa baboti nakende kaka kosala nini examen d'etat nayenga mona malembe nakeki kosala na bar moko mpona zwaka mbongo papa mona na misombeli elamba na misombeli boye mpona azonisanga na kati ya famille na ye nafandi mpe kimia nakeki kosala examen d'etat nazwa mpe te omoni sikoyo lelo ozoloba na ngai classe dino na tana de pas na mona mona miracle de pas tata mon diplôme il dit le diplôme de ya mwana parce que lelo même sous ba licencié vous allez ah vous kinga na betel et na omeka mon qui faut expliquer ndenge ni muta ko kokela ça grâce ya fumu kimbango fumu kimbango de akomisinga na niveau na fali ni atana moi na pesa niveau na pas ya bateau et ça yé mon nim dans pesa la niveau pas bomataka mo mongongo po bandeko bazozwa bilili mpo na son question nanga mpezaka moko na ingana tuna po le bandeko balobi eteke moto kombo nani ndeko okebela na mbango ngenga moto abotamaka na mosala na ye na ndenge nini moto akobotama na mosala etake na mwana moke baboti ngai lelo nabotama na mosala ndenge nini yaona lingai na ye maloba epai na bilongo parce que moto abotami na maboko esalaka esalaka mutabotami na makolo esalaka mutabotami na misu mpe esalaka donc mutabotama na mosala na ye yango tolobi
tokomaki mwa reta malgré boyoki biso tosali tomonopolize tolobi mwa mingi mais tolobi mpenza te oyo toyelaki mpona nini parce que il fallait tokota pena profondeur mais lokola toyaki na ngomba oyo elongobani te na logique il fallait namema bino nanu nakomisa bino na esika oyo na kokomisa mpo tokende sikoyo na point ya koloba ke mosala ngo eza nini mais il faut koyeba boye soki tolobi na bino eloko moko tolobi ete mwana moke tindenga abotami na ndako epai bamindele batiaka banakibo ebele sikoyo ndenge mwana okende kosakana bazotala oyo ye azolinga mingi nde bakomona te ateke mosala soki azotonga mingi bandako na bajoue nde asiki akozala maso ndenge bake ti azolakisa deja nini mosala na ye ti aka mwana moke azolakisa deja nini mosala na ye ta bakokola nde batindi na esika wana te sikoseke mutu akotama nani na mosala ese nde kokomi donc même yo kokotama na mosala na yo badeorienta yo te yango seke tufe na oyo ezosala lelo Martin. So ezalaki kaka boye mpo totangi na bakole ya mindele tosambeli mpe na baeglise na bango bango bayesi biso ke religion etambolaka nzela moko to na science mais kotala bino boza religion africain bozolobola science science nini oyo bino bozotalisa biso oyo ekosunga biso mpo tokoka bono kocreye biso na religion batangisi biso ete bayesi biso science etambolaka nzela moko na religion te bino bozosalela science eza bondoki to bozotinda biso tozonga na science culturelle ya bakombo ya bandoki wana oyo tokokosala te elongo te mpo baetangisi biso te bakombo na biso bazalaki bazoba mpo bazalaki na science o culturelle ya bango mais bino bangunza lelo bozozongisa biso na culture wana na science na bino bénéfice pene eza nini na kati motuna na biso yango ntango balobi science eza na potentiel mais na lingala mosala yango wana kala science soki tokomoni nzete eza science soki omoni meme mai eza science meme soki omoni omoni mutu nga ndenge akelami eza science esali mutu po ete mutu abana kokanisa abana koraisonne eza science soki mundele ayebisa bayindo te babalisaka science na religion te po ete mundele ayebaki ete soki atiki bayindo na boyebi oyo bayindo bazalaka na yango ya kobalisa science na religion bayindo bakokuba kaka kokina wana sikoyo mayo oyo bango baye kokosa mayo fanda eza te yango tika akakola bango entre science na religion parce que osala nini politique tokabwani boye spiritualité politique na science na mosala nzoka nde ndenge kaka obotami homme politique obotami na loboko na yo obotami na makolo na yo donc obotami na mosala na yo obotami mpe na science na yo na kati na yo ozokanisa makanisi oyo okanisaka ezali spirituel eza physique te eza na motu moko tokokakolaka awa amonaka makanisi na ye to amona makanisi ya ndeko ndenge tofandi oyo nde bookanisaka na omona ngo te kompe oyo nga na okanisi nde boomona te mais bozokemake oyo nga nazolobela isi oyo nga nazokanisa donc oyo nga nalobi seki ebimi directement oyo euti na esprit na ngai esprit nde yango ezali spirituel mais mpona amo ayokana asali nini munoko ntango nalobi osali nini donc alongola yango na état invisible akomisa yango na état sensible donc osentir maloba oyo nga nasali nini nalobi mpe kotina matoi na bino donc ebaki na kombo ya mutu aza à la fois religieux à la fois politique à la fois science donc ndenge mutu aza wana sikoyo ekambeli ntango eye ntango bato bakomi kokamba nde bakaboli yango spirituel ekike na bato baza nini spirituel politique eke na bato baza nini na politique science eke na bato basalaka misala nde kaboni mais yo moko mutu oza na biloko nyonso misato na kati na yo yango babengi omniscient omnipotent nani omniprésent eza biloko misato mais kati na oyo mutu oza na do
Bon, tous en esprit, tous en âme, tous en corps. Casse-bio, on dit ça, puis voilà. Maintenant, on va une chose. Comment il problème tous en temps où il y a science au boulet de la vie. Tant où il y a cérémonie au boulet de la vie. Hein? Kinoki. Donc, parce que ça, la cérémonie, il va t'avoir la cérémonie. La cérémonie, c'est la diabolique. Tant où il y a la cérémonie, donc, il y a la kiss. Tant où il y a science, science, c'est tout. Bon. Donc, il y a un suis un peu de regard pour ça là. Parce que si on dit pour ça là, moi, je ne vais pas sur Kitoki. C'est ça. On dit donc, science, on pousse ça là, pour ça là. Moutounion, ça peut être un manani. N'a pour ça là, il y a un moutounion, ça peut être un manani, science là. Attends. Bandeko na biso tozali kopusa na mpenza pene ya kosukisa mandaka na biso ya mokolo ya lelo ya mibale nde bongo lobi lisusu tokosukisa mandaka na biso mpenza na ngonga ya malamu na 15h30 tozala po ete mwa mituna ezala mpe biyano ya mingi ezala na ngambo na biso na bandeko baye bazwaki balokasa oyo bayanoli te baye kopesaki balokasa kokoka bongo kolanda bango nde na botosi nyonso ngunza awa tokomi kobelemi na suka mwa maloba ya suka na ngambo na bino mpona kosokisa matondo mingi tozokisi na miyambo matondo na bandeko nyonso bayanoli mokolo ya lelo kasi tokosenga na bandeko bayanoli bakiti oyo bomoni eza vide tozwaki yango na bino soki lobi kokosunga biso ya komemela biso suka mpona baki mpe bakiti wana kolandela sango oyo bozoyoka awa ekozala malamu mingi parce toza na posa tozwa solution na badifficulté oyo tozalaka na yango nzoka nde solution ya motu mpona kolonga na difficulté ebanda nanu na conscience meme kaka na kati ya ndako na yo soki omoni ezonyokama eloko etindaka yo kala kotekisa mai eza conscience ntango fandi okovie wana tekaka mai azwaka nini azwaka mbongo na mboka azolia songa mpe na kofanda koyini kobanda lelo na telinga na koteka mpe nini ezala soni na loboli soni ezaka makanisi na yo donc soki conscience ya biso bayidoela moki nde tokobaka lisusu ndele nde tobangelaka ye omoni aza mutu biso mpe toza nani toza bato omoni loki tosala makasi lobi toya mpenza na ngonga yango 15h30 tobandi conférence video tozomona awa bakiti oyo ti toluwaki yango toluwaki nde mpo na biso moko toluwaki nde mpo na bino loloba te oza na kamarade na yo lobi zwa kamarade tosala nini yaka na ye ndeko tokende naye koyoka makambo wana lobi nde toyokaki oyo tokanisaka te boyana tofanda toyoka nsima koyoka totuka mpe mituna toyeba siko tokosala nini parce que lobi ekozala mpenza kafukafu omoni parce que problème toza nango eza problème moko spirituel il faut ekolongolonga naye makanisi ya kitoki na mituna biso endoki moko boye asalaka nini azalaka lola moko boye ezalaka il faut tolongola eloko wana soki tolongoli yango te tokokoka kobongola mboka na biso te yango esika nalobi ete jamais un docteur akozwa maladi aloba bakende epai ya bapaster basambela maladi wana donc docteur wana na pays oyo baconcert aza ifo aboma ye botina moki docteur eza wana parce que docteur aza soki akoki kotraite te eza nde ndakisa ndeti toza ndeti na cgk na biso tata mosiku po ete maître na biso aza te soki ozwi mutuka obali korepare mutuka eke mutuka nani ozorepare ngo ebongi te esala boni na kai pasi esalaka pasi soki oke kolala olota mpe mutuka wana makasi bondeli siko docteur atraite mutu abiki te atindi ye siko wana siko ntango yo esalako pasi okenda mpe mpo bapaster funa beta motu naluka nini ezosala esimba te antoni libala biso awa soki ndakisa nde ndenge nafani soki okeba paster oyebisi paster nde ntango nalalaki nalotaki nazomoni moto ekangami nazokomprendre pasaki eza esprit de mort keba
vous avez un avis qui va la vie, au takama, yé, yo pe koto kini, takama sata to kini, akabo yo nani. Religion, oyo ebengami religion, ya puissant, ilukaka solution, ya bato bazonyokama. Eye babanyokama mpona nini? Tokosala nini mpona kolongola bato wana na nini? Na pasi. Yango moni tozokota na étape moko ya makasi. Lobi bandeko baya. Soki tomoni lobi bandeko baya na bango te. Lokola eza devoir na biso tokokita tina bakarti bosala nini? Tozofanda. Parce que si torate kaka tant oyo tozali kobanda kaka 2019 tozali 2020 so torate 2021 mpona toespere lisusu kobika na biso bayindo il faut 2060. Bandeko na makambo eza très sérieux ndio omona biso bongo mais nazoloba na ntan totikali nango soki torate 2019 oyo 2020 2021 soki toleki ka 2021 yeba oke tokei na lobiko na biso bayindo 2060 soki koloba na ndenge nini otonanga bongo obozela lobi na koexplike mpo na nini na lobi bongo parce que tozoleka na barate ebele biso moto okokomprendre te sikoyo biso bato tosimbi aide spirituelle soki topendi bino matoi te tofaire comprendre bino te eozala neti charge wana ekolaka banani donc il faut tosala effort toexplike bino da tozorate torate boye parce que tata mokeli eza akomaki na po ya kobikisa biso bayindo melo kozosala eza inconscient moni omoni kobanda lelo ifale kobanda kaka tokotaki 2019 il fallait pas bayindo baki kosambela mais na kosipika kolobi mais tini lelo bayindo bakokeli wana kosambela lobi ntango boyamika otuna mutuna zoniselaka mutuna na mukapani olobaki il fallait pas bayindo baki kosambela parce que eza na eloko moko emonani ouvertement emonani mpena na miso ya bayindo mais kwa bayindo bazali très spirituel te koyeba comprendre yango yango toleki yango ndenge wana na koexplike yango mpona kocomprendre bopesanga mwa ntango parce que tokutanaka boye mpenza te mosusu komonana na nzela tokutanaka boye te nameka koexplike bino nini toleki yango ntango tozotambola tokoti na 2018 esengaki toleka na élection mpona mokonzi azalaki asala nini alonga mosusu asala nini akota sikoyo mokonzi azalaki alobi nini alobi ifo tokende na élection mais élection na biso tokokende mbongo moko te ya mondele kosala nini ekokota tosala élection na mbongo na biso moko opposition na biso baboyi babi te fadi efakaka nini bon ye baboyi tokei tokomi na point moko boye bakatholike bango bazali koencadre banani baopposant mpona na malamu katholike bazali koencadre baopposant katholike sikoyo asengi na biso bandimi na ye donc asengi na bandimi na ye basambelaka na katholike alobi mpona élection esalama na malamu parce que risque ezali l'état oyo président oyo azolinga kota na 3e mandat il faut pepe telema et marcher mpona tobengana nini président oyebi bino nyonso tata chaque jeudi bambonga ya katholike ezosala nini ezobeta bamarche mpe ezalaki nini ezali kosalama mais est eza na marche moko elongaki sikoyo soki olandeli bamarche ezakosalama chaque dimanche ezalaki fone bango bakende na église so basambeli nsima babimi basali nini olingo baki so bakota église bakosambela epanza basala nini alongisa bango na marche oyo bakosala nini sikoyo bien bazali kobima mpona kotambola ndenge baza kolonga te nzambe asala nini seki nzambe wana bandenge koyoka nini bango te sikoyo soki nzambe ango na katholike azoyoka bango te bongo lenga ayokaka kaka biso estce boyebi ke ntango basango bazoloba na bato batelema mpona basala bamarche bamuza bazakota mpe losambo quelque part mpona koloba marche ande kosimba te boyokango te estce boyebi te na baradio ezalaki bamuza mpe bazosala défilé ya baradio baoloba ke marche ya banani ya basango ekosimba te mpe boyokango te
qu'on a parlé dans la marche ici, on a parlé de la simité. Nzamba dit dans la case. Est-ce qu'il va te faire autre chose là? On a même là. Parce qu'on comprend les matériaux. Mais l'église, il fallait qu'un amakou qui va dans le amour. Président Chilombo. Alors, il s'y portait et pas catholique. Parce que tant qu'on est dans le dialogue, Batu ko basalaka président qui teke dia qui dans dialogue ezaki ba catholique. Ko ba boya ki ku président ko qui teke dia des pères à côté ezaki ba même catholique. Catholique bazaki na kati ba bité to bima to ko tenga ba opposant su bazaki ki bazaka ko teke basala ni. D'accord. Tant catholique a bimi après ake ko ba kuna libanda dialogue la moye simba ezaki. Effectivement dialogue la tant basali ba résolution pas ya kojo a memeli président mona nomeni président. Il y a un moment qui Sami Badiba. Donc, si vous catholique, il ne fallait pas Sami Badiba, il fallait pas Sami dialogue. Baké aussi n'est pas président qui est comme ça dialogue. Et on a le président a dit comment ça dialogue. Baké aussi ça dialogue. Ça ici est égalité pour ça. Dès qu'il y a 2%, il y a président, 2% mais le président a nommé premier ministre. Le président est sur le la 4 non, on a nommé. Parce que la période de la président qui s'est dans Salani. À Koufa, Tilombo, président Tilombo, à Kidal. Parce que si vous voyez ça, président Tilombo, après ça, t'es Combo, on va dans la pose à 4 non, t'es une fois, là, c'est un Combo. Mon comprend la Combo, c'est qui Combo, c'est Tilombo. Mais dès qu'il y a le 4 non, on va pas à 4 non. Exact. Ça, c'est Combo. Maintenant, dans le côté, président Kabila a nommé Sikoyo Tibala. Moi, je suis passé pénité. Il ne fallait pas nommer Tibala, il fallait nommer Chilombo. Dès qu'on va faire, il va marcher au tambola, parce que il faut pas nommer, il fallait Chilombo. Si vous avez un tata qui est Sala, Moutou, vous avez un premier ministre, si vous avez un si vous avez programmé, il y a un président de la République catholique et ça. Esilika qui s'appelle qui Chikoyo. Batu wana tuko benga ba homme spirituel to ba bambia na menafi. Ba bambia. Basila na ba moto déjà mouza. Ba bambia ba ndelo ne to zali ko ba yito ba ko ta ngoli so na. Soki toye sikoyo na science parce que tomoni tozalaki na bango na débat na ba pasteur mais tozalaki na religion pele moko omonaka biso tosalaka conférence na wunde oya bwa wunde bwa tobengaka bato bayaka wana na babible tosala badébat na babible tozalaka wana batika kolonga biso na bible te ntango tosali badébat na niveau ya bwaki na babible nde tosalaka baconférence kala parce que les conférences badao et on va le dire Yesu ya biso te kolekisa babiku ya Yesu tala donc là tout le monde a kuna ba terre religieux ya ba chrétien de ba pasteur na ba sango ba longa ka biso te to longa ka bango de to lika biso na étape wana ya religion pas to longi to kesi ko na politique tant que na politique to comment dire faire à part entre biso na ba catholique parce que église ko le côté ça christianisme a oui catholique. Tu es ségré, mais ce soit pas mouton, comme il nous a écrit sur les kédis. Tu es ségré, population dans la rue, va supporter. Pas moi, nous n'avons pas dit ça. Il y a moi, mon cerveau, qui a béni, un politicien médiocre. Il se fait que le dit, il nous a médiocre, mais on va terminer l'école là-bas. La vie. Par contre, l'équipe a dit, dans les marches, comme ça, là-bas. Nous, ça va être comme ça, là-bas. Makila, on est en 1959. Et si c'est en là, on est en ballon, on est en propagande. Exact. Tu vois, il fallait monter là. Balobi est ça la matin. Et ça la nuit. Balobi, les parents sont dans l'école. Ils sont dans l'école. Tant que je suis comme président, il va faire une baron, il va faire ça, il va faire la catholique, il va faire ça. Mais là, on va aussi avoir le sous dans le côté. Mais tellement conscience, il y a eu des athées, il faut dire qu'il y a des gens qui sont là. Le président va continuer à avoir conscience.
ke kosambi Yesu oyo azonisaki bato ya kote na likanisi na manda na ye Yesu wana osala nini toza awa oui toza awa totala soki ya kolonga soki mpe Yesu wana ya awa donc tofandi na Yesu awa kolanda 1481 Yesu akota na mboka oyo ti lelo tokomi na 2019 Kongo ebongaka te mpe tozokangana kaka na Yesu ako ebandekona tala 1491 1500 bato ya 1491 mwa mpasi okota na 1500 mwa mpasi nokoti yango bakufi bamoni ndola te bamoni mpe Yesu aye te bato ya 1400 1500 mpona okoma na 1600 osala inseke za mpasi bato wana mpe bazeli Yesu aya aye te bamoni mpe ndola te 1600 mpona okoma 1700 certain bazeli Yesu na ndola bafeli bamoni te 1700 okoma na 1800 bazeli mpe Yesu na ndola bafeli 1800 1900 bazeli mpe Yesu bamoni bafeli bongo sikoyo 2000 tito okoma na 3000 ndiakoya donc conscience ezali kama motula ndeko nanga eza te tobengisa bino tofanda tosolola masolo moko eza mitina kuna babengaka église de réveil eza église de réveil nde ezalisa yango moni lobi 15h30 bokende kobenga bandeko mosusu baya boyebisa pena bango moni tembe totyaka noki tosala nini tokende kuna tokotiela te bango wapi kuna olenga kotyaka me kotaka ngo na balabala mwana na posa pena journal lobi lokola tozana te tokala kosipike sikoyo ndenge nini esprit elataka motu nde nini lukakelaka nde nini boye nde nini boye bokomona te ekozala différent na oyo batangisa biso tozela lola parce que paradis ezalaka kaka na mokili awa biso mpe so tobongisi mboka na biso tokofivre paradis wana nde bongo matombo mingi na bato nyonso bayandolaki nzambe bakoko na biso azala na bino abakisela bino ya mingi apesa lisusu bino bokasi po ete lobi toya lisusu awa tokoba masolo na biso na banzi maloba ya suka nde koki kozala nde lobi me lelo tosengi ete kimia ya fumuki mbangu na bakoko ezala na bino po ete lobi kosokela biso awa na mbonga ya zomi na mitano matombo matondo mingi na biso baso na ndenge toyandoli na manaka na biso lisusu ya lelo nde tobandaki tokomi mpe na suka ya mokolo na biso ya lelo na banzi lokola tobandaki na nzembo ya lokumu ya mboka na biso na monoko oyo biso nyonso tososolaka malamu nde mpona kosukisa mokolo yango tokotelema mpona koyeba nzembo ya lokumu telema mwana Kongo moko mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi mpona bosoni Oh
kitoko